Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. T'es ma fille n'a pas tant ça plein. T'es ma fille n'a pas tant ça plein. Ana mate bébé. Ah bon, il faut ça que vous Bagola va se bébé à Paris. Ah. Paris Bédance. Paris Bédance. Paris Bédance. Paris Bédance. T'es fait la pour la Paris en saple. T'es bon tu en saple. Il y a ma gaulle là. Bah mais la table sont tâté. Bah ni okola la okale. Et soki fali aini mutu ngapé batou na eba jina. Fali aini mutu ngapé batou na eba jina. Est-ce que ça Fali il fait ce que je n'aime pas moi. Je le dis vraiment méchamment. Asala makambo ngana lingati. C'est-à-dire que soit fineli mutu alors c'est ngana bino pibo finir la mutu wana. Muko ba yoka na ipsi bino pe subo yoka na pena mutu wana. C'est ping pong là moi je ne kiffe pas. C'est vrai? Et ça soul? C'est vrai? Et ça soul? Et ça soul? Parce que bimi na monoka pire, parce que bimi na monoka pire. Là ce pena fallait au boire à partir amboise pe ça ngakanda. On a mon loko au baxelete. Et tu vois la kena nga fois même nga ba justice. J'ai perdu $3000 pour en foutre à juge à cause de ces parties là. Pour mbimi à côté na Côte d'Ivoire. Ouais mon naïb c'est ngabi oh, so pour boire mais ko sangisa ke ngate. Parti amboise ndati lokole. Ah to kenende to kende wana. Muta yi akututé. So na ti lokola ko molo babo. Lobi to yoka. Badasese bakima. C'est bakima. Badasese bakima mbale bombo. Bakima mbale. Bababa cha data che dat. Oui. Bababa cha dat. Ache dat. Next time bababa che dat. Otika ya beta. At manifestation ele ka bo déstabiliser un point. Bababa cha data che dat. Abeta. Mais fais ensemble. Mais fais ensemble. Bagolo va la télé. C'est côté qu'on a fait ensemble. So les gars goula kangio. Ya. Bagolo va spirituel va la pour le bien kindo. Et puis bagolo va te vacances. Oh va la gana va vacances. Ya toi. Mais il ne fait qu'à sa tête. Na ko aider. Na oyamba kindingo. Na oyamba kindingo. Je sais que ça va faire mal. Et comme attends un peu mon set kindingo et ça elle est le côté parce qu'il y a ça mutaka qui pas kokol. Il se prend pour un jeu. Parce que les 10 na le bango pena boso boko tindele voice bo tindeli. Na so pena fallait au boire à partir amboise pe ça ngakanda. On a mon loko au baxelete. Soki ya otindela yé, fali tindela yé. Baba qui te que non ba na on a réseau. Mais mon tono ya tindela fali aye na on a réseau. C'est ça. C'est ça. C'est ça le blême. Quand tu fais du mal aux gens, avec le temps, les gens vont s'enlacer. Babinisa mabe wana na miso bat. So jela na tembe. Attaquer wata. Non sambisi, non sambisa l'idée. Oh ya quoi attaquer wata, non sambisa bango. Et puis non ça la on fait gratuitement quand la saque pas. Banati ba déstabiliser ba tout combien. Banati ba fini ba tout combien. Mbeli na yemo ezokisi. Et moi so mbeli na yemo ezokisi ba pese conseil atanga ka makilati. Et ça elo takanga babana anyo kwa makaka. Mbeli na yende ezokisi. O batu basolo ba o manike visa ni visa nanga ezali règle. Nga visa nanga kutu mtose son ba jeter na cheki mutu mundu kité. Passeport nanga fabrication ta salelanga, visa nanga fali muta chelinga. Na yo tango lingo so visa nanga na otu na fali, passeport nanga na otu na fabrication. Mais so ya. Fali pa oya pona visa. Na otulenga cheki mundu te visa nanga eza bien, eza na problème te mkono ngana songa. Na oleka na njili inde na oleka. Fali olinga humiliation wana te. Fallait apporter humiliation, mais que non, bah bon visa nanga annulé, akolinga ngote timu comme qu'il est quoi olinga ngote. Ça va pas longo la jael chom sala. Na ozonga so ba longo li jael. So jael en ça wana lo baka komba fali. Moi je ne suis pas dedans. Obi ke poto nanga na kenda ngote. Poto nanga na kenda ngote. Okina ke onde. Na kenda parce que ba prête ba ndende baloba. Afie baloba. Afin ça fallait ba simba te ko tikalati. Fallait moi ngami mani penati. Biro pe boyaka. Motema mabe. Motema mabe. Icône ya mboka oyo. Nana fourmi. Asinya icône. Pona fali na sinya icône ya mboka oyo. Icône. Asinya e. Na kenda boloko 2 jours na bimi. Ya fourmi na onyata. Nya. Là donc vous éviter na sa vie na musu yanga bi respect na mon pas mon. Alors ça la vie na été. Afingaki fazwa mbano na ye na yebisaki mafuta na poudre ici là fa senga msusu alors va senga msusu fa ya olala sur na kati ya cercueil
na mutakufa wana batutele suku wana basali mafuta na poudre yakati. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. awa nzamina na ebi tusiko shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makepa bayibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa namona keza aka lobi bina yo twino saa nini o eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repona okitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo kote ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te kote ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo kote ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci Nabato Tubolinga émission Nabiso, ba vérité, à Nakati ya chaîne Nabiso ya Congo, Liziba TV, surtout ba partenaire locaux la Obazara Nabiso, FBT Misalande, ya maman Nathalie Fiki Pona, papa Paul Fiki Pona Péché Ombote, sans oublier à Mayaya que j'aime beaucoup, Yaya Moko Sympa, Yaya Moko Boltos, Yaya Moko Bolingo, Yaya Gisèle et Tati Moté, ma prince Jiclo Iner na Pession Mbote, sans oublier encore le boss c'est Simoni Kamba, je te salue, lui c'est mon vieux, le boss c'est Simoni Kamba na Pession Mbote, et encore je dis et je dirai toujours Jimmy Belao, Yaya Baleki, Vicky Lodge, afuta nyongo na ngai afuta nyongo na ngai Jimmy Belao asesanga musala ofele afuta nyongo na ngai akofuta yo ya Jimmy Belao afuta yo mbona yo o eningisi mokili o eningisi pardon le monde entier tozali wana le 20 avril le 20 avril ezali Adida Arena trobenga Adida Gola ya Ferregola Jésus de Nian. J'espère que bana tout ya Europe ozela biso tozala wana bomona présence ya Lekechu présence ya bande comme soupe tozala na kati ya Paris grâce ya concert événement moni déjà tozali sold out soldat de Tony Sage visé et Sili Nadida Arena. Je vois là Harry Sessambo, le Cyprès, je te salue. Arnaud Matiki, bonsoir. Orsinel, je te salue aussi. Tout le monde Kevin pendant les questions. El Lionel et Cam dans les carabines. L'autre Zanaye Maniké de John pour sur la plus ma bébé. Ah, nakati ya chaîne Nabiso. Tout ça non Moussala parce que je suis d'abord journaliste. Je suis d'abord rêve de l'air rêve Kevin pendant les questions. De John Bonny. ça va. Mais moi le ngefungwa mi hein. Dieu a fait grâce. En dose antibiotique mais na kati na ngakira. Bat bazo aider na bango na kati na ngaki mobile na ngonyo ko ani. Na kati na ngakira na fandi na nga. On va ce qui retourner sur mon examen avec. Des retours et atenga na mona nzambe. Ah oui hein. Je vois Rafa Zali. OK. Ange va bengi Rafa, tenga ne no bengi Rafa. Ah oui hein. Donc il est là, il guérit, il est mon rédempteur. Je salue papa Herbi Radio Message Fille. Donc on a passé patient son beauté. Bon c'est Simoni Kamba. FBT Misalande. Sala. Maman Nathalie Fiki. Maman Nathalie Fiki pour papa Paul Fiki pour beauté. Je salue R9 l'imbattable, il est toujours avec moi. Mon chéri, mon tout, mon coach, mon tout, mon mari. Je l'aime tellement. N'a pas si Goretti le voit son beauté. N'a pas si
Petit Moulanga, Sami Ndomba Sidala Ilama, Péa Elenge ya Ngobila Kipula. Béa Elenge ya Ngobila Kipula. On a pessé Bambote Ebele, on a pessé Maman Château Rouge, Bambote Ebele Anne-Marie Bonga. Donc voilà, merci de nous Maman Château Rouge. Vous avez moi Bino les questions à Paris dans 2 mois, 1 mois tous à Paris pour un concert il y a Jésus des Nuances Ferregola. Manique de John Tozio parce que vous allez mutumoko botuza ki temple to pemagi parce que corps est dérangé qui mais ba qui ko programme ba kokiote parce que vous a bandi vous a vraiment yo ba maman ba na ko vanda te maladie là so ba pongi po charger ya makasi. Ah oui. Donc il faut tirer ma caca. Il faut tirer ma. Non, des beaux tes en ciment, donc tu peux pas t'affaiblir. Voilà, tout contre un sujet, les autres, les manika outaki poto, des jeunes qui na poto, bo sali ban plaire, bo kinda qui concert ya l'artiste ti, bo zongi oyo lobi o peso talema zo talema. To moni de konayo grâce tembo, le kinayo mwana yo, o lelo azongi ki chasa, mais ba to nuance bolika ki ba passeport na zaki na maboko na bino. Tu comprends ti grâce tembo bakangi passeport. Babi a récupéré en ambassade Schengen, en maison Schengen. Par disant c'est là bas miyomi toyoki, peut-être que maison soit à bateau est victime baleka qui babi que nani grâce tembo pikoli visa na je sais pas avina yo na makambo na pas bi yo pende zo risquer pe pour tisco notalité to ibana. Nga ba sana ba ngelo te batika na ba biloba loba. Fallait sana ngelo te ngana motsa choko. Balo balo ba désactiver visa ndeni ka se ba longue visa ba kanye passeport. Moi passeport na ngeza panama. Moi ba sana ngelo te. Moi, je travaillais avec Fali pendant 8 ans. La fingi Fali te l'ôté. Dans le bail, quand on fallait 500 na bateau pour 500 na bangote. Pour ton fallait que n'on a moko. Engeza honneur pour nanga. Na ba bolo kona kenda na ba humiliation, ba mabanga ba bamanga na ba balaba na ba moto, ba hôpital na kenda ba comprendre. Menaçant na banzela. J'ai pas aimé na kenda na ba infiltrer. Tu vois, j'ai pas aimé. Ce sont mes droits. Oh batu bazolo ba oh manike visa ni visa nanga ezali nga visa nanga kutu mtose son ba jete na cheki mutu mundu kite passeport nanga fabrication ta salelanga visa nanga fali muta chelinga na yo tango olingo zwa visa nanga na otuna fali passeport nanga na otuna fabrication mai so ya fali pa oya pona visa na otulinga cheki mundu te visa nanga eza bien eza na problème te mkono olinga na zonga na oleka na njili inde na oleka fali olinga humiliation wana te. Fallait apporter humiliation sur mes non bah visa nanga annulé akolinga ngote timu comme kile ko fa ngote pa yebi ke mon kile ko telema même gouvernement telema ba musicien ba telema ba waze ko ba telema oboto mo sa ba bia visa pourquoi ba makala kende la yo pas sinon son sa ba bia moni na yo oboto mo sa ba bia visa pourquoi il faut payer sa raison. Moi je l'ai insulté là-bas qui va longo la Jaël Chomsala. So j'ai la sawana le baka combat Fali. Moi je ne suis pas dedans. C'est ça. C'était à prendre ou à laisser. Comme ils n'ont pas accepté, ils restent avec Jaël. Moi je pars. Mais quel chemin de la gloire. Je suis parti. Moi j'ai pas insulté l'artiste. Est-ce qu'on a encore un plateau dans la fin de Fali? Non ça la honte. Dans le la Fali et les cas déjà image Ezali. Et c'est le cas makambo c'est le cas ça n'a passé mais na ko na plateau na finga Fali ezala ki que non ou bien bo suspendre Jaël yende anti-valeur ou bien manikaki le col va garder Jaël manikaki ba guerre réseau aza soda abunda Jaël ko bunda guerre Fali ta ko kati ko bitumbe ya na ti le ko la boaki si to koma na to koma ya bitumbe zo ya makasi o ba ko kati ko bitumane senga ba sacrifice c'est un sacrifice que non ndima faut ndima ba poignarder on nzela nde biso ndima pa ko le kanzela yo ba telemeli yo ba base ye te botika il faut ça ne loko il faut ça na puni wana na nzoto et pas ba telemi 20 ba encercler au mutumoko mais mutumoko ko beta le profiter au panzi ba pour l'équipe il faut ça maniquer. Voilà, pose à maniquer comme yo lobi que yo ba longo visa noté bon ça peut passeport non. C'est bon zoté. So grâce bazu ba kangina aéroport. Et en tout cas moi je connais pas les histoires de grâce. Et ma été victime a kangé les passeports, est victime de boto les passeports, ba boto les passeports en aéroport, c'est qu'il y a une raison. L'état m'a boto les passeports, c'est qui ba moni magouille. Mais on en ambassade. C'est qui ba moni magouille. C'est qui ba moni mbata. Mais ça va rimer to bi ki yo bata fali moto bazu yango. C'est ba rimer moi je crois pas au rimer ngana réaliste. Ngana réaliste ngana sento mana croya ka pona mo. Mais to le gars qui a été na bino na lekena émission et pas idol si ne trompe pas à l'obaki yango abi oui réellement a récupérer on pona
déjà déjà peut gérer la liquidité va d'autres secteurs monnier parce que pourtant ça déjà pour ce qui est à l'équipe à lobby qui ont récupéré on a donc F victime c'est reproche que ils ont pris la passeport de grâce ouais donc ils ont les copains c'est quoi les copains na maniqué simati moi les copains na simati grâce temo c'est grâce temo pour le banaki ça c'est bon ya grâce temo c'est grâce temo moi c'est maniqué ngana volontaire un na volontaire deux na moi ça babia na bota na babia bana ba bêtise ou n'est pas dans les caté fallait on l'examoté ayebi leader on l'examoté pas dans ayebi ayebi qui déstabiliser ma be pour que na loba mingi bat ba yoka nga na convoi bat na simana nga ba hotel ma ba loba bandal elingate bon moko elingate nga na mwana bandal nga na bandalu ngone na fandi bona ngone na fandi na kicho bandalu ngone fandia. Vous comprenez? Bandalungu défendu donc nena fandi na kicho yo bandalungu efandi awa efanjaza awa wataza awa donc bandalungu efandi awa ya ba dede biko ba décider na bandal bazali ba kulie ngange ba hotel ba lobela fali ba prêtre na biso ba loba rapena ba fandi ba vie ba bengi fali te wona mona vie chol e simbati obike poto na ngana kenda moto poto na ngana kenda moto okinde ke onde na kenda parce que ba prêtre ba bandal ba loba afie ba loba afandi sa fali ba simbati akotikala il fallait moi ngami mani penalty biro pe boyaka point motema mabe ba prêtre ba fanda ba loba isimba so de bana kite ba il fallait abanda lungwa ngana abanda lungwa ya ba mère ba loba biso ba mama bandal ba lobaka simba mwana John wana ndeko na yo biloko wana ti parce qu'on a une assurance na nga yango wana parce qu'on a bandalungu parce qu'on a assurance na nga bandal fali bandal nga pe bandal loko est traumatisé obanga non si j'avais peur j'allais pas parler ce que je parlais si on a bané ko bangela visa wana njora benga ngo diamant si on a bané ko bangela visa wana o nyonso na yaki na début na nga robaki parce que je savais que visa na nga les a désactivé ya oh maniqué oh de John obi en plein obi ngam na remorque internet amboko nga facha tala ngwe bien la bima makala na esa pachinga lobi ba voix isa na makala ba sala libération na sala matina ko ba uto sala dernièrement parce que na oké makala na bi vie ba voix isa kuna bimisa bango libanda ba ya voter na yebina na sala mboko yango na boya ki ba benga anti valeur et na yebina na sala neti mikolo to déclarer ba député na biso Levi Pai na mama Yvette na ngusi fa so c'est ba député na biso to voter bango maman Yvette pepito kilala na bureau te muya ya yaka na bandate soki ba ngba voter ye mais ne ba voter ya kimi oi vendredi to bima na balaba biso bandalungu ya bongo biso ya bongo est-ce que au meki pour battre ça passe pas passeport rote c'était si comme rote ba ya na otali sa te mu kono futa bien na olingana kende so balbi kino viser ya mabe na oya na fandi na bandalungu esili bon tout ça j'ai manqué maniki ok rapport to ki ba remettre mission mutu ngana kana Côte d'Ivoire kende visa pe ezaki soit ya ba je wana maniki ba osala ngote fanjo yebi ka osala nga to ki ba visa mo ba ya ngana mama mukolo fanjo osala nga ba bêtise wana ti osala nga ngote ayebi ya o maniki lekechu o mona nga pete ngana finga de Bordeaux likofa de Bordeaux à Côte d'Ivoire à Tchanga na Facebook na ye il y a 3 millions de vues abi cette dame elle est très forte makoso ayebinga ba yebinga Afrique mobimba quand je parle toute l'Afrique regarde parce que j'ai fait mes émissions en bilingue alors quand tu t'attaques à moi il faut s'attendre à tout surtout si j'ai raison. On n'est pas là à blaguer. On veut des contrats. On a trop travaillé gratuitement. On a trop travaillé gratuitement. Il y a les gens qu'on nourrit avec nos énergies, nos forces vitales. On n'a plus que ça à faire. On a une mère de famille. On nourrit, on a un espoir. Pour toi, paradis, c'est la preuve que je suis parti, je suis rentré. Moi, j'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille. Alors, je ne suis pas là pour que non, les gens me voient, je pars en Europe et je commence. Je ne suis pas là pour mendier. Parce que quand je demande, na outil hôpital, nous avons aidé ngati. Ça sert à quoi alors de parler pour quelqu'un quand il ne sait pas vous aider? Ça ne sert à rien. Nous avons aidé ngati.
Oba nanga futi hôpital. Dis-moi comment le batika nao. Comme ça là. Ça sert à quoi? Yaya, mon visa, on ne bouge pas ça. On ne touche pas. Avant de ma visa, on a fait 8 ans. Bazong c'est ba makala. Bazong c'est ba cachot. Bazong c'est ba humiliation na nyoso. So ba sali yango, on a ba visa. Sauter. Internet dans la vie. Oya. Pour na kata mbalo nyoka na mutu. Mbalo mikolo na si na kata nyoka na mutu. Na kata na pele ete na kata na. Moi na page na bi mawana mawana lola. Maweza susuté. Nana. Nana boluka bi mawana lola. O me oyeka kaka. Yaya. Neti nana boduga. Neti nga. Nana boduga. Akolo bananga. Nga. Soka nana ta inkomo nanga. Asante. Icône ya mboka oyo. Nana fourmi. Asinya icône. Pona fali na sinya icône ya mboka oyo. Icône. Asinya e. Nakenda boloko 2 jours na bimi. Ya fourmi na onyata. Nya. Kambakala. On dit quoi aux rage moko boy. Nana mama na rage. Na odia mutu sana ntiana. Mutu nyonso ko intercaler chemin de la grande bois en matière. Pour na ma ndina sa boleke tu na mama na matière so na bois ki ba leader ba ko na si. On déstabiliser ba te belé. To ba vérité na yebi ba te belé ba yebi on te so na ba yolo ba ka aba na ba mama ba olunga na mala ba. Ça la kande boye. Ekenda kande boye. Si quoi non respecté jusque là respect ça na bola mo betango. Mais ça la maïle attention vous voyez comme conseil non ça yo jusque là bola mo betango nga cimetière betango mais so ba toucher place ba toucher até yaya et si maté nana kenda akenda bolo ka falite nana komisa falite nana moi asa moi c'est Eddie Badiata asa moi si ya directeur ya marketing ya Fali on a droit à toucher si elle ose na olingana yeba ina mboko so azana relation ni omoni ba mani ke ba ndeko kanga na wana mani kya kala ba cha kaka so yeto samba ba avocat baza ya chale mata ba mata ame mata si boni kamba makambe mata ya to matisa makambu po bango ba motema mabe yango pe biso to sala tuto ko mape likolo na bango siko na mito to ali likolo na bango so yeno ya. Voilà, de Rolinga Toyo Kaba audio ozo circuler sikoyo siko zala ikuna ba audio mambe panzani so moi ambi mourir a te biso ba eza buzz te dis ça nini Benjamin mikobe ba d'autres nous ba commentaire quand ça la bato tous on juste après. Je l'ai dit, Fali il fait ce que je n'aime pas moi. Je l'ai dit vraiment méchamment. Asala makambo ngala lingate. C'est-à-dire que soit fineli mutu alors c'est na bino pibo finir la mutu wana. Mukoba yoka na ipsi bino pe subo yoka na pe na mutu wana. C'est ping pong là moi je ne kiffe pas. Il y a petit wana ya PD wana ya Ambroise, je lui ai dit banda mukolo ya nini ya concert na nini. Na comment on l'appelle? Na bandal. Ah yo boaka ah non ko mais bongisa na tindaka ekutu akene na justice a plaider pour yonga bina lingi ete pemeni na yo amutu na ngai yo kabiso na wana bango sous les regards ya Sarah Zayebi mais il ne fait qu'à sa tête na ko aider na oyamba kindingo je sais que ça va faire mal ande na le na omone lo mo te parti amboza ko bakse la Fali ko le ka onga na sala nga carré comme nickel ko la Fali wana OK quand c'est le 10 na lo bango pena boso boko tindele voice bo tindeli nga so pena fala o boire parti amboza pesa nga kanda on a mon loko ba bakselete petit wana kena nga fa même nga na ba justice j'ai perdu $3000 pour en foutre ba juge à cause de ces parties là pour mbimi à côté na Côte d'Ivoire o mon na bisa ngabi o so po o boaka ye me ko sangisa ke na ngate parti amboza ndati lokole ah to kinende to kinde wana mutai ya kututea toki banati lokole ba site ebité ba osala ngo po ba bet to fait ba actualité ya bato to ba créer stratégie moko to yebi pe ke mabeza liona parce que alobi ki a CPD parce que ya bois qui sangise comme na yebite dona na ti lokole parti en face akangisa eza best akangisa to kabiso akangisa basamba to yebi on biso tout yebi on ah oui et bon base za keloko e salamité ba créer ko créer to yebi ke parti en boise na ti lokole ba bana ya mabe justice elanda bango kende zonga tant azolo ba que non est-ce que makambo alobi lokuta que soki
fali aini moto alinga pe bato na yeba ina moto est-ce que ça c'est vrai ah si ko alobi yango ta alobi yango ça ya ndemi eza ya solo oh ya lobi nde biso to considérer parce que bimi na monoko pire nani aloba yango oh nani comment nani bato bakena na bachiba nani bazaka nani chiba comment ni nani Alain Patrick Moubi aloba ngote et deuxième personne aloba on a dit que Patrick combien déjà dit et ce qu'a fini mutalinga bakino ce que ba fini Patrick Moubi l'a dit on a qu'un tout ce takana Patrick mon vérité il y a qu'à avec piquer ta humour l'artiste il n'a pas bien piquer humour avec yamba kindi nzegi na TV et comme attends yambi mo c'est kindi et ça elle est le côté parce qu'il y a ça mutaka kipaka kokolo il se prend pour un dieu par contre ba comme si dieu ata mabe ali mutalo bati ata mabe ali so lobi olobi ne mabe ofingi or que c'est la vérité on est des humains nga présenté et tout fanga nga na cédé na tournaka na sali live na fingi était et l'autre côté mais bandi ko ba n'importe quoi nga na ozela na temps on a frappé fort man to alors comme ça ici na mata échelon danger pas savoir na mata échelon danger to puta na fachi on a dit ya natia lobi o bana kanda na rage na motema il se prend pour qui parce que ils ont beaucoup sacrifié pour lui il y a beaucoup de sa carrière n'est pour il y a parce que c'est la vérité c'est ça et le côté que non alobaki on a mine et ça atindela ki mutu voice mutu na voice atindi lui aussi il s'attendait pas que non mutu na busa voice na abi ya bige so tinda so ki ya otindela ye fali tindela ye baba ki te que non ba ya na on a réseau mais mutu na ya tindela fali aye na on a réseau c'est ça. C'est ça. C'est ça le blême. Quand tu fais du mal aux gens, avec le temps, les gens vont s'enlacer. Quand tu es en train, il y a qu'au coincer baninga. Il y a qu'au monde pas si y a baninga la plaisir na yo. Avec le temps, ils vont te mordre. Le même gens que ils vont te mordre. Moi na yo soyez. Tant on laisse bien t'en soyez. C'est ça la loi de la nature. Si on a tiré le collant comme le babo, le but est comme ça. C'est Bakima. C'est Bakima. C'est Bakima Mbale. Bon, Bakima Mbale. Bakenda 6, Basa 4. Parce que, Kolingate, pas si y a banin azala plaisir na yo. Neti ba biso neti na lobi na gel kotanga komba fali te bureau ebe e lobane kotanga ate mani ki alobi kotanga ate wa beta sete na mais on va préférer yango na tiki na ba so gel ana tembe attaquer wata non sambisa l'idée oya ko attaquer wata non sambisa bango. Et puis, on fait gratuitement quand elle a ça qui pas avant. On fait volontaire. Sans argent, sans contrat. Mais n'a pas fait de passer. Non, ça, on a canaille kaka. Pour bien vous dire canaille, ils sont sur canaille kaka. Ils sont fait au combat à canaille. Moi, j'ai la posté Popo, la posté Nati, la posté. Yumawana azolo ba respect na mon père après avoir dénigré le sexe de Koffi Olomide, dénigré son corps et puis azolo ba respect na mon père mon dit pétasse non solo. Ndumba. Moi c'est Obama mabanga na sukambo. Na okata mbalo nyoka na mutu. Nena ba na okata na mutu na okata na mutu. Il faut nyoka sala WC. Oba dex ba kita. Alors nyoka il faut sala WC. Nyoka il faut lemba. Donc on kate kana mutu. Donc éviter na sa vie na musu yanga bi respect na mon pas mon. Alors ça la vie na été.
afingaki fazwa mbano na ye na yebisaki mafuta na poudre ici là fasenga mususu alors fasenga mususu fa ya olala suna kati ya cercueil na mutakufa wana batutele sunu kwa wana fasaili mafuta na poudre ya kati ah illusion c'est ça qu'on appelle l'illusion vous croyez dans des choses qui n'existent pas. So makile to bato bato raison na manike ilo na tsak mole ka bazolo baloba na TV ba kondana ki manike mutema mabe enga odiye mo na tsabi na motema na pasi na motema na tazolo ba te manike mutu mabe omoninga leketino yeselo monga komona nga manike so na pathologie grecque je m'appelle les sables so ki ba indien je suis la déesse qui maudit. Manike. M-A-N-I-K-E. Manike. Dans ce lobby, so salinga mabe na bano se plaindre. Batu nyonso ba anayo. Batu tout ba anayo. Parce qu'il y a une force spirituelle ya makasi. Parce qu'il y a une naza. Quand tu me fais du mal, il y a mal wana futa mo ti na esprit na yo, ti na âme na yo. Faut futa. Mais il y a la vérité belé. Parce qu'il y a un bon, tout ce qui est en zoma. Pour son article, il est en prison. On a zoma. Naloba awa singa bijel so azana temba tanga komona na beta bandika atanga asusu osomona sala ipatenga komona po ba yebike na matière matière eza ya makasi et quoi ça château mobimba et quoi matière eza na obanga te so na ke bolo ko na ke pavillon neuf na sukola kitoko na olia na ombela ba lambelanga na desu na lesu na le na samedi na porte na chambre du conseil na bini. Les cas injure public 6 mois d'emprisonnement. Au Sombelanga 3 mois na Aigle de Kawele 3 mois na Bini. Essentiel na château quoi. Et pour ça déstabilisation ça vie mobimba. Nga na okebolo ko na obima. Alors méfiez-vous de moi. Tous ana kimia nga na kenanga pa wata bo simba wata te muto simba ti. So na ndenge na likambo ndezo kendele loko ça na ti conseil no pesa na ti. Nga na pesa conseil te. Asalo motema ne lingi. Tata lo kwa na tinga na kopese conseil. Banati ba déstabiliser ba tout combien? Banati ba fini ba tout combien? Mbeli na yemo ezokisi. Et mon so mbeli na yemo ezokisi ba pese conseil atanga ka makilati. Et ça elo takanga babana anyo kwa makaka. Po mbeli na yende ezokisi. Bo bango pe mutu asala ke no fala kwa motema mabe. Na motema mabe na bo ba menela. Menati na sepelaka na Paris tokeno otala fali na hôtel tokutana moto yo Abdul Kaba ya Ivoirien akabelanga 1000 euros on a nati tu comprends mais ayi ba kembeli na yemo kozokisi ekati beli na yo moko ata ekati yo olamba pondu. Non, parce que le côté ce que tu as à propos il y a Mbutalikasu. Je sais pas si vous avez moins d'informations parce que dans les autres tout nous peut être ça les questions tout n'a été. Mbutalikasu ça ni. Ndakenda pour tout tebi kazaki parmi bato bazaka pénaliste. Te azaki na liste te aux analystes ndi. Oh. Aux analystes ndi. Ça là il faut fali. Ya bula na babilo ko na Mbutalikasu wa mwana bandal te Mbutalikasu wa nite za fali o chena liste ya nini? Aza baka kokumisa ko sala. Ya tika kokumisa ni Mbutalikasu kokumisa fali. Wana ba semba. Akumisa nani? Musani ya sela. Kolanda nsima. Mais fallait ba no pia ba mbongo biso fallait perception mbongo te. Ya ma perso abisa. Fallait no pia ba mbongo. Fallait a pia visa na bato ya récompensante. Kwa pesa mbongo te. A récompenser bango. Mbutalikasu ça ni. Azana liste.
tout cas mon somme ouais makambo le tout moni maman va niquer des gens a bien bon kangote za la somme va pesa visa yanga ite yanga ezana elote yanga na oleka amona pe mission mo rendre Alexia Salaki abi oser le côté on est le sala été qui tsa ya batonio so pisa mona banda abi sambela nde yuna bani bakutana ti puis le sala yo iza ozo kalisa yango ti. La vengeance c'est un repas qui se mange froid. Est-ce que Benjamin va qui va bétail? C'est cool. La vengeance c'est un repas qui se mange froid. Obinga na sala mutu mabe mutu abosani. Tabo cha umbeli. Oyiba teke ngam na chaki na chesa ki umbeli wa. Nga sola na base tu ya banda. Nga landa ba. Nga obiki nga landa ba kuluna tina park na kepe na libéré. Ba arabe chaud. L'eau. Vous comprenez? Comprendre? Nga pa ba base côté la nga mère. Ils sont beaux là, on a libéré bam. La vengeance c'est un repas qui se mange. La minute aussi basala le bato boya Alexis lisboy ba kezanga. On ko bato bele lisboy ba kezanga. Ngana banda lungo. Papa na nga mona banda, koko na nga mona banda. Ngana ibi pepe kale, na ibi sac sakul. Comprends? Na tout le monde na tangeli yo akufa. Ngana ibi pepe kale na ibi sac sakul. Na mona banda ya solo. Soki ya sana ngo ya ndemi ya zela kaka atambola yeninga li mais elle tragene na basi ba melaki baki ezela kama ko le venene sala. Voilà, maniketo ke de moi muke vers chuter na histoire na biso. To mo lelo artiste na biso pe munene ya mboka oyo Ferregola oyo ache date na ye o za le 20 avril. Je vois tant que analyste tant que mopanzi sango tant que oyima ma musique ndeza laka message ni roloba la marango peut-être pour na Ferregola parce que ba ko ba sala dise makili ba déstabiliser te batika beta concert na ye. Ah oui. Batika beta concert na ba ba cha date ache date. Oui. Bo ba cha date ache date. Next time, on va acheter date. Aussi quand même ta manifestation est le cas. Bon déstabiliser un point. Bah ben acheter date. Abeta. Abeta. Bonne chance. Merci. Félicitations. Balance qui est défi acheter date. What t'as pas acheter date. Après quand c'est pas acheter date. Oui. Bah ben c'est pas d'acheter. Ça c'est peine le baki. Ouais, le mobité boutika mutunyo swazala. Ben oui, mboko na biso balombo bazala 4 yo majesté zalaka. Mboko na biso chama misia renia ye moko. Akoko na so balinga ngote. Ah oui. Natanga balombo bazake belé za baba balita bembo bazalaka. Ozomona. Ba faya test bazalaka bambila belle ba chala mwana biso muta gera biso na musique ye mota simba trop na musique congolaise te simba ati. Ah oui. Yango biso to ye ko nimisa ba mvulusi obimisa bato. O libérer bato na prison. HP abeta na Adidas Arena naza mission liboso oyo salwana zo fungolango le 20 avril oyo les toko critiquer nini affaire été batikaye abeta soki asali plainte wana to critiquer to la concert ebeta c'est tout to la concert ebeta ma to après to kolobela yango j'espère que bana poto tout bazo zela biso ba rozala wana penza lokola ba ris semble les suprême te ma faire na poto ça plein. Ah bon, il pose la question. Bagola va se bien à Paris. Paris, mais non. T'es fait pour la Paris en simple. T'es bon, tu en simple. Il y a Bagola, voilà. Bah, mais la table, ils sont tâtés. Bah, nous, on va la caler. Mais, fais en simple. Bagola, voilà, la télé. T'es content qu'on ait fait en simple. So les gars gola kangio. Ya. Ba gola ba spirita se va la mboka lo die kindo. Et puis ba on se va tomber en casse. Oh ba la gana ba côté. Ya toi. Vous avez tout pour ta passe. Nanga de tout l'homme ba gola ba côté les gars. Les blancs. Faire na parole en simple. Bagola bazali. Yo lo ba pamba te. Ya bagola ba dio ko bizongula ba spirita. Là. Ba woni ba woni. Okane. Fali ba twali ke belé ba voir ya basi. Ba la basi ba weshi wala ba ba ba. Mais bala ni mali ba. Bala ni mali ba.
na ba spiritas ya sika allez si vous gagner de l'eau ya ba spiritas ba bi ya ko bi ba ta bi ba te ata mola te asika pardon to likamo la baka ya inane bakangila ngana motema sike saka no asinga pardon ya ba bi ba nezo ba gola ba spiritas ba zinde ba wayo oyaka be gola be yo manike sika ok la salon et toi toi tu oui, tiga. Eh, pardon. Et mais félicitations quand même, Baba Kachada. Oui. Félicitations à l'artiste. Total, ah oui. Voilà, Total Kande Okende. Simone Kamba, jeune millionnaire, Ernest Lembatable. Toujours principal bien Kalatine d'autres pays du monde. Si, tous les na preuve de déjà Mbappé Prince Kati, Calamité, na plateau na biso koleka pour expliquer. Souvent nike question moi linga ba parce que ka oyele biso oyo tu vas si je t'ai laissé à la maison. Je t'ai laissé à la maison, tu dormais. Hey. Oh là là, tu m'as suivi. Je t'ai laissé, tu dormais, non? Bien sûr, je suis. Ok. Attends, on termine bientôt là. On a mis hier. Ma case. Mais au changer, au début mon papa il comme te la linga ke mingi na linga ke makasi na linga ke mingi makokiti ya landi o alandi na tiki na ndaku ya olala muti na tiki ya olala na tiki ya olala ni ki za mauvaise na za mauvaise te mobali na ngana linga ete point na tiki so yo linga linga te na olingila ngai jaye yeke to zo ete mbana nga zo ete ba genre wana te zo ete ba so kana français Nanga. Mais non, tout cela, non, là. Non, tu m'as suivi parce que on a dit qu'il y a olala. On a demandé na moni ana kamo pour na tena pas les ketchup. Peut-être à croire ngate pour na uta kitambo na leki juste na taxi na fini. Na signaler na ebisi que non, na so qui n'est pas les ketchup ba on a ça l'émission. Na tiki a répondre na pe olala. Mais na kamo ninga komi awa. C'est vraiment triche manique. Non, na zaki na kitambo ebi na zaki na bana aussi. La petite na mo ba uti Paris. Voilà, il va y vérifier. Et ailleurs vérifier parce que ayebi ki ba émission azo lingate, azo linga musuka yo. Parce que babi poison so tambo. OK. Moi te dans sa émission partout, dans sa émission te. Ah boya, le quoi tam sa kansa na que sa émission mo be place mutu. Ndé alandi so ayeba pas que on n'a pas les que tu poses son problème. Que n'a pas les parce que ayebi que non santé zanga bien te. Na ma poison. Na nga dans sa émission te. À part pas na non ça te. Ah lingate, alingi kutu te. Yango monite ma be abitam sa ken nzondi na que vérifier so ta pas les. OK. Mais c'est bien bonne chance na bino malgré ze mango longoli na yo. Et tala ndoki mo nga na zenga ina. En tout cas félicitations à l'artiste Baka Chadat. Chadat otika o critiquer. Ba essayer surtout soutenir ba mission nyonso. Ah oui. Et ça nous sonne te bo critiquer pe. On t'a bengani bino me o karabakaka. Et zoni. A bengani bino ba ti valeur. A bengani bino tika. Mani des questions moye kinga awa tinenga to bino na chuna tuna mani kete. Bangi ba yeba c'est Kofi ou Fally mutakunda babia. Fally. Voilà, question que batonenga babia. Fally mutakunda babia. Tu veux dire ba yeba na yakunda ka babia ko bi Fally mutakunda babia. OK. C'est ba papa na mama ka mutu moko. C'est bien combien d'années déjà Vanda Kenda? 8 ans. Non, il y a un falongolo bas souci hein. Bon, il y a un banana nga to kabone na souci. Kabone 4 ans déjà. Akila ina Lima. Gaz 4 ans déjà kabona ka. Zara souci. Il était juste le père de mes enfants. C'est tout. Voilà, message na tout balindé awa. En tout cas, message est ça que non, na autre moi bien. Ça va aller. En tout cas, merci na batunyo so ba benga ngai. Soutenir, surtout j'ai dit beaucoup merci à mon mari parce qu'il était là pour moi dans l'hôpital tout là la place mon corps a soumis qui ça foutait l'hôpital comme merci à Batouillon so car on est ensemble les autres de la caca affiche n'a pas les autres de ma qualité à chemin de la gloire les autres de ma qualité artiste et studio aussi la qualité on est ensemble l'album du siècle les autres préparez-vous voilà merci préparez-vous à décoller à décoller. À décoller parce que Chemin de la Gloire, c'est vraiment l'album du siècle. Pour vendre tout cas, Bible et tout bois. Voilà, merci à Maniké, merci à tout le monde. Maniké, Vandato. Merci, c'est mission. Quand tu as micro, tu as voix koyokana. Bolelana. Ouais, tu as fait service. Oh là là. Déjà.
Eh, ah là là. Eh. Non, non, ça, la télé-réalité, vraiment, et ça l'a bien. Merci à nos abonnés. Non. Oh. 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 Ils sont engagés, Niboué. Eh. Oh. Voilà, merci. Nous sommes déjà arrivés vers la fin de notre émission. Merci à tout le monde qui est venu pendant la question. Nous rendez-vous à Moko le 20 avril. Nous avons parlé de ça. Nous avons belé na poto. C'est-à-dire que tu as sa poto. Il y a déjà le 20 mars, le 21, nous avons à Paris. Ça déjà cauchemar. Paris, on a un poto, mais ça faux poto. Poto faire René, c'est bon. Jésus de Niasse. Papa na Melina manike pour kolingi bajalou bakatali kambwanga na yo Jésus gola. Merci à nos abonnés, merci à Benjamin Konda derrière la caméra, la réalisation, le montage, je sais pas, c'est Jonathan Dario, aussi assistant de Diego Mignon, et on se verra après. Bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.